silwa nzambi ukansila moki mwana kiame silwa nzambi 1, 2, 3 silwa nzambi ukansila moki mwana kiame tela mese salukya ngunza nzambi silwa nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salukya ngunza nzambi tusanile salukya nzambi mukeleka 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 tusanile salukya nzambi mukeleka enza ya mpimba ngitwa vuluka tusadile salukya nzambi mukeleka 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 tusadile salukya nzambi mukeleka enza ya mpimba ngitwa vuluka. Nzambe na biso yambo papa to sengi bodim sipo to mukite to zali batuna masumu na se antango papa ya solo to kosala ka mingi oyo kosepesa ka bokonji na bino te papa yango na papa to yeko lenda pa na bino misato ya bule to kumbisi bino papa bobongi na lokumu na mai bokosala kati na bomo ina biso nyose zali mabongisa mya moyini papa tikete papa to tiki banda kuna biso pona koya koza oya mutuya oyo nyose moyini sata na bongisi na maedi na ya mabe papa simoki mba kyangani nyatango na sabi tambi na yo papa ebandela programme pe suka to pesa na maboko na yo bana yo mingi papa bazali na nzela posa na bango ete to bakoma kati na isika oyo nzambe na biso papa mama leki liboso ya solo akolesa biso oya molimo azala kaka simple instrument papa oyo ya kolesa biso papa euta nde pai na ye te mekasi ute pai na otata nzambe koso tata molimo santo yo nde sala kati na ye papa o biso bana oto koyoka to kobomba yango pe lipambo na yo tata nzambe kopesa kati na biso papa kobosa na peyete kimano nzambe to sengi na mokili mobimba Afrique Europe Asie Oceania Amerique posa kosenga mingi kasi maeza bomwana o to sengi mabe papa to sengi bolimbi sia kitoko to sengi komana buku na bomoi o to zangisi to na eliki o bakisila biso na komono nzambe tata mwana molimo santo osengela vraiment amen moto na moto azala na biki na ye to bible na ye tokotanga na nzembo ya Davidi to Psaume chapitre 15 tobandi na 1 tosuki na 5 Psaume de David chapitre 15 verset 1 à 5 Nazali mwana ya simo kimbangu kyangani na ebiote Zoto pe moni mwana kamikumisi ye Nazali mwana ya simo kimbangu kyangani na ebiote Zoto pe moni mwana kamikumisi ye Ozali moto ya mabe mosala na yo kobebisa Pede mosika na lingi yote Ozali moto ya mabe mosala na yo kobebisa Pede mosika na lingi yote Bima Kamati misala na yo ya mabe Okwa
kotanga na mukanda ya Exode chapitre 20 verset 1er à 17. Soki tomoni nde tobandi kotanga. Mutia mukanda elobi boye, mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Nzambe na ngai, mobikisi wa ngai, nabeleli yo oya kobikisa ngai, nazali kobundisama se na kombo na yo, nasengi nkolo oya kobikisa ngai. Nzambe na ngai, mobikisi wa ngai, nabeleli yo oya kobikisa ngai, nazali kobundisama se na kombo na yo, nasengi nkolo oya kobikisa ngai. Bokasi wa ngai ezali moke, butu mpe na moi nazali kobundisama. Moi Satana alingi kolemisa ngai, po ete akoka kozwa molimo na ngai. Moi Satana alingi nalanda ye, po ete akoka kozala elongo na ye. Elembo na ngai ezali ya yo Tata, moto moko te akoka kolongola yango. Elembo na ngai ezali ya yo Tata, moto moko te akoka kolongola yango. Nafukameli yo, nabeleleli yo, Nzambe Tata oya kobikisa ngai. Nafukameli yo, nabeleleli yo, Tata oya kolongisa ngai. Elembo na ngai ezali ya yo Tata, moto moko te akoka kolongola yango. Elembo na ngai ezali ya yo Tata, moto moko te akoka kolongola yango.
Seigneur, en cet instant, éternel Dieu Tout-Puissant, où j'ai été choisi parmi mes frères et sœurs éternels, pour, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, pouvoir éternel, pouvoir t'implorer, Seigneur, en cet instant précis. Moi, Seigneur éternel, je n'en suis pas digne. Je te prie, éternel Dieu Tout-Puissant, de bien pouvoir me pardonner pour tous les péchés que je commets jour après jour, Seigneur, devant ta sainte face. On combasse et moi, on monde là. Wanlongo tata kisolo kilo Charles Daniel nzambise wanlongo tata de longana kengani solomo mfumo wetu Yesu Kristo wanlongo tata janginda kuntima Joseph mwanda velela bino batatu mumosi mutata somoni kimukengani mfumo di bundu sedia kenda seda wala kazi tukulo liaga lokole kiki papa unu lumukelu mingo tutombakele miongo tuizi tumzonzabi jantete papa tulombele levo kadibe tutuna bantu masumbu tsanta mamingi betulo vanga lumingo lomvimba tuzevo kama kele beti la kova na ntando sila bino batatu banlo tuzifuka mboloma levo mona ko mamfu tu Yesu ngoloze ndona waki yekolo watambulo fula mpasi nanti menga mani mantalo matiamuka papa ngasibo tabakalo ki masumu tabukula bana banzabi papa tuzilomba nloloki beka tusukulu muna menga mani matugana ngolo matuvelesi matugana ngolo ki kesa mpasi bota kusalila tata sumoni ko mokyangani nzato iza ya mpasi katukusongole ko ngewa vanga tumani uzaya tala mpasi ampage to bankaka bena musipoloko bankaka bena musopital bankaka mfuli mpila papa kitfuti lomba kwa nanti futi didila kwa benoko papa sumoni mbangu kombokia biya byanza kwa be kwa ngebe aflora kwa papa mambo mengi matusugidi maoso geyesemo nguvu yoyo kufungila yo makasiko enzampanga kwandaina nguvu yoyo yo makasiko etampanga kwanda yena
Kwa jina lako Baba na la Mwana na Mtakatifu, Mungu wa buluma, Mungu wa mapendo. Baba, nataka kusikia kulia watoto bako mbele ya macho yako hapa. Nini mimi tuongeza, lakini wewe pekee unaisha kusikia. Yote bana kusemea juu ya situation yetu hapa dunia, juu ya situation ya dunia mzima. Baba, solution yote iko mikono yako. Wewe ndio ulitia kwa dunia, kukosha imani, kukosha kukubudu ndio tabu na tukuya Baba. Utupatie ili tunakulomba, uchio kimya katika watoto bako. Ujioneshe katika watoto bako juu tupate roba ya kumkimbia shetani na kutumikia wewe. Yote banasema Baba, na mimi nasema utengenezee na Mungu unaona na mapendo yako. Tukuje moya juu ya kutumikia hapa dunia. Tunakulomba hivi kwa jina lako Baba na la Mwana na Mtakatifu, tutaomba kila siku. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa simoki mbango kiangani tozongisi matondo mingi epai na yo. Lelo ezali mokolo monene nzambe na biso yo vandi na kiti na yo ya bokonzi. Biso bana na yo, baumbu na yo, basali na yo, esengeli lelo tokumisa yo nzambe na biso. Lelo biso bana na yo na kati na paroisse ya Lille tobomba minesika oyo mpona kokokiselaka. Ya solo nzambe lokolo ezali mokolo na yo tobosani kosombela yo fololo te. Natina ena batata pe bamama selo batambulaki na sani po ete biso pe tokokiselaka. Ya solo nzambe biso bana na yo topesi yo tokoki kopesa mingi tokokisi kasi bamisusu pe tozangi. Nzambe na biso bato topesi na baoyo bazangi kanisela biso pamba te opesa bokolo moni na moko olongola bapasi yo tozali na yango opesa misala po ete yenge koya biso banso pe tokokiselaka. Batata mama selo basali musala yango kanisela bango pe pesaka bango makasi ya molimo pe na nzoto pote bakotine kosala musala yango. Ya solo mingi pe bazalaki na posa koya kopesa likabo na yo kasi bazwami na tina mikakata na bisika ya ndenge na ndenge kanisela pe bango na biso banso tozwami na esika oyo na ba oyo bazalaki na posa koya kokokisa likambo yango bakokite biso banso tosengi mapamboli na yo pesa bokolongoni kobana na nzoto tina molimo po ete nzambe na biso tosali na yo ndenge ezali bolingo na yo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tosengelaka maso. Amen. Amen. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo santo, batata na bamama, tokomi na eliko oyo tokotaka na parti na biso oyo toyelaka awa koyoka makambo malako ya tata nzambe. Kona baninga na biso ba oyo bayaki sima liboso totangaki na mukanda na biso ya Psaume de David. Psaume de David chapitre 15 verset 1 à 5. Psaume 15 1 à 5. Ndeto ye kotanga na mukanda na biso ya mibale mukanda ya Exode. Exode chapitre 20 verset 1er à 17. Exode chapitre 20 verset 1er à 17. Sikaboye tulingi totanga kaka mukanda kaka moko. Tokotanga na mukanda ya 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7. 1 Timothée chapitre 3
verset 1 à 7. Na banza biso nyonso tokomi yango. 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7. Mutia mukandelo biboye. Batangisi ya ekelesia. Ya solo soki moto alingi kozala mutampu alingi kozala mukengeli ya ekelesia. Ayeba koyamba bapaya. Azala nde moto ya buboto. Kasi ebongi azala na lukumu na miso ya bato. Papa totondi o botondi papa ndengo bateli biso semaine mobimba banda lengi te tokomi mokolo ya lelo mokolo ya esengo mokolo ya monene oyo opemaki tata nzambe olobi ete bopema mikolo sango te mokolo ya sango ezali mokolo ya kopema papa omoni bana na yo totondi awa na paroisse ya Lille papa mpona kokumisa mpe kosanzola nkombo na yo papa ngai mwasi na zoba papa nasengi mayele papa kokisila ngai papa ya kovanda na monoko na ngai monoko ezala ya ngai bana kobimisa ezala ya yo papa pesanga mayele po ete nasakula sango na yo kimia tosengi ne bandeli ya programme kino suka na kumbu ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen na kumbu ya Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe Molimo Santo batata na bamama totangaki mukanda ya biso ya nzembo ya David chapitre 15 verset 1 à 5. Batata na bamama mukanda wana ezali David epesa meli na kombo ya David kasi David ye moko moto akomaki te bakomaki bato ebele me lokola David nde abandaki koyembela tata Nzambe banzembo David nde abandaki kobondela tata Nzambe mabondeli na ye ezalaki na banzembo David nde alekaki koyemba banzembo ebele yango wana bazwaki na oyo eyebanaki bato na oyo eyebanaki bato te batie yango na kombo ya David me ezalaki David ye moko te David azwi kombo ya psaume de David banzembo ya David po ayembaki mingi pe abandaki kobondela tata Nzambe na banzembo batata na bamama koyemba ezali kobondela ya mbala mibale soko ozali koyembela tata Nzambe yebaka ke ngai mabondeli na ngai ezokoma epai ya tata Nzambe ezali kaka te nde ofukami bato bamona yo ndenge ozobondela me soko ozoyemba banzembo ya mawa ozoyemba banzembo ya kosenga epai ya tata Nzambe mabondeli na yo yango wana nde nzembo ya David ezali na banzembo ebele ya ndenge na ndenge banzembo ya mabondeli banzembo ya kokumisa tata Nzambe banzembo ya kopesa tata Nzambe merci nde David ayembaki banzembo ebele nde nzembo oyo toyembi lelo ezali nzembo oyo epesaka mutu mayele nzembo 15 ezali nzembo oyo epesaka mutu mayele champ d'instruction batata na bamama soki tolandi nzembo wana ezali koinstruire bato nzembo 15 ezali koinstruire bato mpona nini ezali kopesa bakestion mpe kopesa mpe bareponse mpo moto nyonso azwa place na ye ayeba place nini ye atelemi alobi atuni nani akovanda na ngomba ya bule ya tata Nzambe nani akozala na ema na ye yo moko pesa réponse ezali bato oyo balobaka solo balobaka makambo ya solo oyo eutaka na mitema na bango ezali bato oyo bakoselaka baninga makambo te ezali bato oyo balobaka lokuta te ezali bato oyo bazalaka ata pasi eyeli ye akochange ndai na ye te soko alapi ke ngai nazali mosali ya tata Nzambe akobongola te ata pasi eyeli ye ndenge nini akobongola ndai na ye te bato ya boye nde bakovanda na ema ya tata Nzambe biso mibale tomituna mpona mokolo ya lelo yo ozali wapi ngai mpe nazali wapi biso mpe tozali wapi na bato oyo balobaka lokuta baoyo bakoselaka baninga makambo
na groupe nini biso to mituna batata na ba mama lelo ezali dimanche moko spécial tokonoka lokola mbula te po bakonzi bazali nde toleki na mokanda na biso ya mibale mokanda ya Exode chapitre 20 verset 1er 17 batata na ba mama ezali mokanda ya kokota pe kobima bana Israele bakotaki na buumbu me babimaki kokota nde ezalaki liboso kobimeya ko eyo baye kobima sima poso ki moto akoti te moya bimeza te bakotaki yango wana nde babimaki batata na bamama toyeba Nzambe alobi mbala mibale na mokili mobimba Nzambe alobi mbala mibale mbala ya liboso alobaki na bana Israel à travers Moïse mbala ya mibale aye koloba biso mibale mutu mwindu na tata simoki mbangu batata na bamama bana Israel bakendeki ngurumbu lokola liseki na makambo moko ya muke na likambo ya muke ya Abraham azangisaki kotosa yango po Nzambe apesaki ye mutindo akende kopasola banyama nyonso oyo ye apesi ye po atumbela ye mbeka Abraham ake kotika ndeke ya muke alobi ndeke oyo eza muke na kopasola yango te na pasola ka banyama ya minene Nzambe asilikili ye alobi libota na yo bakokende muumbu na mokili mosusu yango nde tolobaka ete na eglise kimbangiste papa Fumambaza alobaki ete lisumu ya muke ezalaka te ya munene pe ezalaka te masumu nyonso ezali kaka ndenge moko batata na bamama ngana nalobaka na isiko oyo te moto oyo ayibi tunga kaka ya pamba oyo totongaka bilamba tunga ya maboko ayibi yango nawe yayibi magasin mobimba bango nyonso mibale batata na bamama bazali bamiyibi koloba te nde kaka eloko ya moke oyo tonga oyo bango nyonso mibale baza bamiyibi yango nde papa Fumambaza alobaki lisumu ya moke ezali te ya munene pe ezali te soko ozwi libanga ya moke na libanga ya munene ozindisi bango nyonso mibale na mai bango nyonso mibale bakozinda ya moke kotikala likolo ya mai te na ya munene na ya moke bakozinda bango nyonso na kati ya mai batata na bamama tokeba na masumu oyo biso tozali kosala oyo tokanisaka ete ezali oyo kaka likambo oyo tata Nzambe akoya kokomprendre ngai na mokonzi ya tata Nzambe délibération ezalaka te ndenge tozalaki na bana classe oza na 49,9 badélibéré yo oleki na classe mosusu mais pas ya tata Nzambe c'est le contraire délibération ezali te batata na bamama to minimiser masumu te malamu nde totosa yango nyonso na mibeko tozwi mobeko moko oyo elobi ete okozala na bazambe mosusu liboso na ngai te biso mibale ndenge tovandi awa batata na bamama eske tozali na bazambe mosusu apara papa Simoki Mbangu Kiangani na 21 amonaki pasi mpona biso moto mwindu asufraki makasi tokokaki tokokoma na bisika oyo tokomi te soki ezalaka papa Simoki Mbangu te ndenge alobaki ete bino bokokende mokili mobimba mpona koteya sango na ngai me yo yawa papa apesi yo nzela oyawa okomi kosala makambo na yo ndenge na ndenge okomi na bizambezambe okomi kosala makambo ya mabe obosani moto oyo atindaki yo awa batata na bamama eske moto mwindu akokaki kokoma awa biso mibale tokokaki kokoma awa makaka okoya kosala nini kotoyo bazalaki kolia biso lokola banyama bazalaki kobeta biso fimbo lokola banyama mais yaye alobi ete stop makambo wana esila ya kobeta moto mwindu fimbo boye esili mwindu akozala mundele mundele akozala mwindu akufeli biso eloko nini ya asalaki batata na bamama papa Simoki Mbangu asalaki bi eloko te ayibaki te abimaki na mwasi ya mutu te afingaki mutu te abundaki bitumba te
kaka pona yo moto mwindo alobi moto mwindo akotambusa mboka na ye bino mindele bokozongepa na bino avaye abotama mama Kipamvita asakolaki mbotama ya papa Simon Kimbangu mama Kipamvita ye moto akufaki liboso mpona kombo ya tata Simon Kimbangu me biso mibale tokomi libre bana kole baye kokata bango bakingo olingini ni Kimbangu to Kimbangu te ngana lingi kaka Kimbangu apesa kingo bakanta ni moto apesi ya bakati ye me biso mibale tokomi libre batata na bamama ya kosalela Nzambe na biso tokomi na lolendo tokomi na lufundu tokomi kosala bisala-sala tokomi kolata oyo elongo bani te batata na bamama maloba na biso ezali kolongobana na biso te ezali maloba ya kibangiste te papa alobi soko omoni likambo ya mabe oyo okotisi na kati ya lingomba bimisa yango ya malamu tosalela yango maloba oyo biso tobimisaka na minoko na biso oyo tozali kobimisa bana ya papa Simon Kimbangu na kati ya lingomba bamama na batata tokosamba soko oyebike obimisaki moto na kati ya lingomba kende koluka ye esika ye azali zongisa ye na kati ya lingomba tozala na bazambe mosusu liboso na ye te nzambe nini yoza na yango tolo nzambe nini oyo moto mwindo akoki kozala na yango apara papa Simon Kimbangu tokeba batata na bamama na lingomba bato toleki po tozali na minute ebele te lelo tozali na cérémonie ya molai batata na bamama kaka na mikambo etali mikambo ya lelo oyo olikambo oyo ekoleka lelo na paroisse ya Lille nde totangi na mokanda ya 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7 Timothée batata na bamama azalaki kosalisa Paulo mingi Timothée azalaki kosalisa Paulo mingi na misala na ye yango nde ntango akutanaki na Paulo na voyage na deuxième voyage ya Paulo ayebisi ye moto soka alingi kozala motambusi ya eklesia il faut azala na caractéristique oyo lelo balingi balakisa biso bakarakteristike ya motambwisi ya eklesia esengeli azala ndenge nini motambwisi ya eklesia soki moto akomi vraiment motambwisi moto akomi motambwisi esengeli azala ndenge nini elobeli na ye ezala ndenge nini nde bayebisi biso lelo awa ete motambwisi ya eklesia ifo azala moto ya malamu moto oyo abumisaka maloba ya pamba na monoko te motambwisi ya eklesia ifo azala moto oyo azali na mwasi moko soki azali mwasi azala kaka na mobali na ye kaka moko motambwisi ya eklesia batata na bamama asengeli kozala lokoso ya mbongo te bakaniselaka ye motambwisi ya eklesia akoki kodeside teke mbongo ebimi combien bopesanga autant wana akoki kozala motambwisi te motambwisi bakaniselaka ye ke papa na biso ifo atia mwai azala na mwai unité ifo azala boye ifo ndako na ye eza ndenge nini neti biso na Kinshasa protocole oyo avandi na pasteur ye nde akopesa rapport kuna na ndako ya pasteur eloko moko etikali te me motambwisi ye moko ye pasteur ye moko akoki kokende kodeside teke bopesanga boye po ngai nzala ekoti nga na ndako azala moto ya lokoso ya mbongo te azala moto ya kolangwa masanga te azala ndoki te azala moto ya maselinya mabe te motambwisi ya eklesia lelo tokomona batambwisi ya eklesia ntango tokomona bango eske critique ekozala te bato ya libanda balobaka nini na kombo na yo kombo na ngai motambwisi ya eklesia na libanda balobaka nini papa wana mama wana
soki bato ya libanda bazali kobenga yo papa kimbangiste, mama kimbangiste, c'est que tamboli na ye ezali malamu. Ozali na tamboli ya kimbangiste. Motambisi ya église kimbangiste. Azala moto ya malamu, moto ya alobaka solo, moto ya yebi koteya bato. Oyo ateyaka bato na bambwakela te. Po motambisi ya ekelesi akoki koteya makambo ya mbwakela te. Mondima kwa iko kotubele pa na yo. Yo bi ozi tubele ya moto, oye koteya yango na mateya. Moto ana yo ki likambo za koteya wana ezali kamona ngai te. Epesi ye passe. Motambisi ya ekelesi il faut azala garde de secret. Aboko la bana na ye bien. Bible moto ilobi. Aboko la bana na ye bien, bana na ye baza la présentable. Présentable ya kitoko ya nzoto te. Mais ya ba caractère na bango, caractère ya bana ya motambisi ya ekelesi. Po soki ayebi kotambisa famille na ye te, ndenge ni na kotambisa ngomba. À partir ya famille na ye ayebaki kotambisa te. Bon, sikoyo akomi motambisi. Akotambisa lingomba ndenge nini? Batata na mama. Tokeba na musala oyo biso tozali koluka tosala. Motambisi ya ekelesi azalaka moto ya tuba te. Okomi ya olobi kama moto. Okomi ya opese maseni nyama be. Okomi ya olobi likambo ya moto. Yo koki kosala journée mobimba sa kotanga kombo ya moto te. Ozali motambisi ya ekelesi te. Motambisi ya ekelesi akoki kozala ndoki te. Ndoki akoki kotambisa lingomba. Makambo na ye ya mabe oyo asalaka na butu akomema yango na kati ya lingomba. Motambisi ya ekelesi akoki kozala moto ya ekobo te. Batata na bamama ezali pasi. Ngai exemple oyo na pesa ka yango mukolo na mukolo. Likambo ane lekake pa na biso na loja. Tango tolataki basaki batata na bamama. Soki papa azalaka na buzame ezalaka na ye te. Mbele bato bakufaki après saki. Bato bakufaki bele. Mais nzambe kaka atie barrière. Alobi papa tikana te ya bango. Et pas na biso na loja to mona ki miracle. Oye, salimaki après ya kolata saki. Tango tolaki saki na nonande batata na bamama. Les mêmes jours tolati to longoli saki batumbi kaka mokolo wana. Et là la kité, bazi basaki nyoso batumbi. Bazi mwa molangi moko boye batie ba poussière wana po batinda yango na kama. Ti lelo ba poussière na ba saki ezali. Neti biso ba tolata ki saki, tozana piège. Papa pasteur paroissial. Biso moko toyebi na bamboka soki mwasi akomi na zemi soki ba parana ye bazali nani akokende kobote pa ba parana ye. Tango tolaki saki mwasi na ye akendeki kobote pa na bango. Saki esili to bali kokota soirée régulièrement ndenge tokotaka. Après soirée papa pasteur asimbi nzela abimi na paroisse na ba 20h akeye pa ya chéri na ye na suka mboka. Ake kosali kositisa makambo na ye kuna kozonga papa pasteur azongi akuti basaki na ye na mesa ndenga alataki yango likambo nini oyo boye na moni mais basaki batumbaki les mêmes jours bino batubulukaka ba miracle na kati ya église kibangisa basaki batumbi les mêmes jours motango isi ya ekelesia o akendeki kosala nini kuna azongi akuti saki na ye batikeli ye na mesa bake kobenga pasteur de district alobi likambo oyo eza ya ngai te batata na bamama babengi papa représentant papa tiapa kitoko mingi bayebi aye asambeli mpo na pasteur wana pasteur a résisté après une année donc bafièvre nzoto ezokende tina ndenge moto ayaki kokota na mabele motango isi ya ekelesia zala na ekenge na musala oyo yozwi na musala oyo nga nazwi tozwa décision ya kotika mabe ya kosala malamu
oyo nde Nzambe alingaki biso mibale toyoka na mokolo ya lelo etikala bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen. Totelema tokondo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous aide à battre. C'est loué, un des trois. C'est loué, c'est loué, c'est loué. Eh, mon ongele, nous salaye, nous pouvons. Gele guatata, gele baka, golo zapa.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre witi koyoka première partie liturgique, c'est quoi la deuxième partie, c'est des parties sociales. Partie à Basango, Maïe Bisepe Bambote. Après la partie liturgique, nous allons à présent passer à la partie sociale, partie consacrée au communiqué, au message, et partie au cours de laquelle nous saluons nos hôtes. Avant tout kota na programme, il y a un secrétariat proprement dit, toebi que tout mon abisumoko, tozaye ebele, tout mon ibambuta bazali, toepe, tout mon ipe, maman conseillère direct, la chef spirituelle pe azali, et les lois azali mokolomoni ni nakati ya paroisse, parce que les causes à la installation il y a bureau paroissial. Donc avant tout kota na proprement dit na basango, pe bambote, toko benga très respectueusement papa conseiller général Nixon Sakwameso soki akoye koleka liboso pona cérémonie tobone na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa biso lokele lukelo nzambe na biso papa dalunga na kangani nzambe na biso papa dangenda kontima bino basato kati na papa simokimba mukiangani tata molimo mosanto nzambe wa biso bana na yo tobosani mokolo malelo te lelo mokolo monene yo ozali na yo vandi na kiti na yo ya bokonzi biso bana na yo baumbu na yo basali na yo esengeli tokomisa yo yango tozwami na kati na mboka ya France na paroisse ya Lille nzambe mokolo malelo ezali spécial pamba te ntango ekoki tolakisa na batemoin ya se mpe batemoin ya likolo basali na yo bana na yo baumbu na yo oyo poni mpo te batambusa paroisse ya Lille nzambe ntango ekoki tosengi molimo na yo tata molimo mosantu elata biso makambo na yo ekozalaka ndenge yo obongisela yango na yango ekokisama ndenge ezali bolimo na yo oyo ezali na bokeseni longola yango na ntango oyo ebandeli tusuka tomitiki na maboko na yo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo ngonga ekoki po ete tosala installation ya bureau paroissial kasi na yango ndenge ezali momesano na biso soki tozali esika tozwaka maloba sans topesamela yango nzela te na yango tokobenga papa inspecteur général aza na ngai awa lelo aleka liboso mpona kotangela biso mikanda nyonso oyo tozali na yango oyo epesi biso nzela tosala mosala oyo tolingi tosala tosengi na papa inspecteur général. tokobanda na ordre de mission ya mokonzi abule oyo epesi ngai nzela ya kosala mosala oyo tolingi tosala. Ordre de mission numéro 044 bar LGSK CS 01 012 SC bar 2018. Les personnes dont le nom est repris ci-dessus résident en Allemagne, est chargé d'effectuer une mission pour le compte de l'Église kimbanguiste en République française, en Suisse, en Grande-Bretagne. Il s'agit de Révérend Nixon Sakwameso, conseiller général de l'Église kimbanguiste résident en Allemagne. Motif: installation des membres du bureau paroissial à l'EGSK, à Nantes, Lille, Bordeaux, Pau, Angers, en République française. En Skol, en Grande-Bretagne, et Genève, en Suisse. Départ: tant que possible, durée open, retour fin mission, transport, véhicule, train, métro, avion. Itinéraire, espace Schengen. Prise en charge, église locale. Notez bien.
Le rapport de la mission est déposé au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'EGESK. Les autorités civiles, policiers, militaires et ecclésiastiques sont priés de lui apporter aide et assistance en cas de nécessité. Fait à Camba le 01 septembre 2018, représentant légal Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Merci. Zara papa inspecteur général. Toyoki bakombo ya baparoisse mingi oyo déjà tosi tolekaki etikali misusu toleki nanu te. Lelo ezali tour ya Lille pe bandeko mosusu bazali sima bazali kolanda. Na yango lelo tokolakisa bino banani oyo papa na bonzambe na ye amoni ete batambusa paroisse ya Lille. Paroisse à Lille, ezali paroisse oyo, ezali parmi les paroisses les plus anciennes de Mboka France. Donc c'est aujourd'hui Paris, Lille et puis Lyon. Lelo esepelisi nzambe mokonza bule akoka kobongisa likambo mosusu awa na paroisse oyo. Na yango sans plus tarder, tokobenga pe tokoyoka décision ya mokonza bule Oyazui Natina na paroisse ya Lille. Papa inspecteur général Tangela Tso. Décision numéro 118 bar EGESK CS 01 bar 12 CS SC 2018 du 27 juin 2018 portant nomination des membres du bureau paroissial de l'église manguiste dans les pays d'Europe. Les chefs spirituels et représentants légaux de l'église immanguiste, vu l'ordonnance de justice numéro 2/149 du 1er décembre 1960, accordant les personnalités juridiques à l'association sans but lucratif dénommée l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, tel que modifié à ce jour, vu la loi numéro 01/2001 du 20 juillet 2001 portant disposition générale applicable aux associations sans but lucratif et aux églises d'utilité publique. Vu les statuts de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, l'Église kimbanguiste telle que modifiée à ce jour, vu l'arrêté ministériel numéro 005/CAB/GES 2002 du 06 février 2002, approuvant la désignation de son éminence Simon Kimbangu Kiangani à la direction de l'association sans but lucratif dénommée l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Vu le règlement intérieur de l'Église tel que publié le 17 juillet 2007, vu les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Église kimbanguiste tenue en Kamba les 07 au 22 octobre 2002, entendu qu'il a eu lieu d'apporter une nouvelle dynamique dans le fonctionnement de la paroisse, des paroisses de l'Église kimbanguiste dans les pays d'Europe. À la lumière de Butaka, nous tenu en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, du 17 octobre au 2 novembre 2016. Vu les dossiers des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, décide, article 1, ils sont nommés les membres du bureau paroissial de l'Église kimbanguiste dans les pays d'Europe, les membres du clergé et des personnes dont les noms sont prises au regard de leur pays.
la République française, à la paroisse de Lille, nom et post-nom, révérend Ndoualou Noa Wasolwa Edouard, fonction pasteur responsable de la paroisse. 2. Diaconesse Étienne Mathilde, évangéliste de la paroisse. 3. Catéchiste Mpaka Régis, secrétaire de la paroisse. 4. Catéchiste Diantantou Mbonda Marlène, comptable de la paroisse. 5. Diacre Nsimba Matondo Willy, diacre de la paroisse. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Les directeurs du cabinet du chef spirituel et le représentant légal de l'Église kimbanguiste est chargé d'exécuter de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait en Kamba le 27 juillet 2018. Le représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Pour la kolakisa ete mikanda nyonso ekomami pe nzambe na biso ndenge toyoki na article 3 apesi nzela cabinet ya kokobimisa mikanda yango bakoki kosala te soki notification ezali te na yango tokotanga notification oyo euti na kati na cabinet ya mokonzi ya boli. Kamba le 29 juillet 2018, numéro 300 jusqu'à barre DC barre KC 12 2018 au référent Noa Wasolwa Edouard, responsable de la paroisse. 2. Diaconesse Etindo Mathilde, évangéliste de la paroisse. 3. Catéchiste Mpaka Régis, secrétaire de la paroisse. 4. Catéchiste Diantantou Mbonda Marlène, comptable de la paroisse. 5. Diacre Nsimba Matondo Willy, diacre responsable. Tout membre du bureau paroissial de l'église kimbanguiste à Lille, en République française. Objet, notification, révérend, diaconesse, diacre et catéchiste, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous adressons nos salutations fraternelles et vous informons qu'il a plu à son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, de l'église de Jésus sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, de vous nommer par la décision numéro 118 EGSK barre CS barre 0112 CS en barre 2018 du 27 juin 2018, dont vous trouverez copie annexe aux fonctions reprises sous vos noms mentionnés. À cet effet, nous vous présentons nos sincères félicitations et espérons que vous méritiez par les loyaux services et de bons résultats de la confiance du chef spirituel et du représentant légal ainsi que de toute l'Église. Nous vous en souhaitons bonne réception au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le conseiller du cabinet du chef spirituel chargé des finances, Monsieur Diangenda Nkanda Joseph, diacre. Na yango
tolandi mikanda nyonso kobanda na ordre de mission pe décision ya mokonzi ya bule pe notification ya cabinet ya mokonzi ya bule na yango tokobenga bato oyo ba punami po ete batambusa paroisse Lille baleka liboso po ete tokopesa oyo tokopesa mokolo malelo pe bazwa nguya na nzela ya maman conseillère direct azana biso présente motindami pe azali kolakisa elongi ya tata mokonzi ya bule na yango tobengi révérend Ndwalo Noasolwa Edouard pasteur responsable aleka liboso. Tobengi maman diaconesse Etindo Mathilde, évangéliste de la paroisse, à l'Écaliposi. Tobengi papa catéchiste, pas carégiste, secrétaire de la paroisse, à l'Écaliposi. Tobengi maman catéchiste d'Yantantou Mbonda Marlène, comptable à l'Écaliposo. Tobengi papa diacre Timba Matondo Willy, diacre responsable à l'Écaliposo. Na yango tokosenga na papa inspecteur général atangela biso mokanda mwanzambe na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 7. Les dons du ministère. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétiser, la science de tout le ministère et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il exerce tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo batata na ba maman. Tomoni batambusi bazali liboso na biso. Oyo nzambe na biso tata molimo mosanto. Amoni ete bako kotambusa paroisse oya Lille. Ndenge na bandaki na maloba na ngai, paroisse à Lille ezali parmi ba paroisse oyo ezali ya kala na kati na mboka ya France. Donc ceux qui tolongoli mboka Paris, tomoni Lille, tomoni pe Lyon. Lelo, je crois ezali mbala liboso oyo ezali deuxième équipe ezali kotambusa paroisse à Lyon. Uta Lyon et Mada. Donc, nzambe na biso ayebitina. Kasi ndenge doki na mukanda wa nzambe likambo ya bolingo.
bino batata na bamama oyo nzambe na biso apesi biso bana na ye botambusa milimo mpe banzoto na biso na kati na paroisse ya Lille. Bolingo nde mama na likambo. Bino na bino d'abord bolingana. Bino na bino soki bolingo ezali musala oyo kozala très facile. Soki bolingo ezali bokosala pe musala yango malamu. Soki bolingo ezali bokoyeba ko se supporter. Soki bolingo ezali bokozala na bomoko. Bolingo ekotindaka koyeba pe ko se pardonner. Obana numéro 1 ya paroisse. Bureau paroissial mobimba. Soki bolingani ya solo bokomona fruit ekokende na conseil paroissial ekoleka ti epa ya bandimi. Mais soki bureau paroissial ezali na bolingo te mosala o ekokoma très difficile pour te mosala ya. Ekozala pasi ekokoma makasi. Kasi soki bozala bolingo bokomona comptable akoyede mama selo akoyede papa responsable akoyede bandeko na ye nyonso bazali na kati ya bureau paroissial. Papa responsable ya paroisse soki azali na bolingo akoyede bandeko na ye nyonso yo bazali na kati na bureau. Likambo na kati na paroisse ekoutaka na bureau paroissial. Soki bureau paroissial akangi alekisi na conseil paroissial. Et conseil paroissial tango bakoloba ezali bongo ingeta tosalela bongo elekimbala moko epai ya bandimi. Ili koloba nini? Soki kuna na mutu oyokani te na conseil pe koyokana te. Oyokani kozala te. Soki pe conseil eyokani te kuna epai ya bandimi ekopesa nungu ekopesa bokabwani. Donc mutu ya paroisse nde bino ye. Bolingo wana bolingo esika nyonso ezali ekopesaka kimia. Moto akosa bino te batata na bamama. Esika nyonso bolingo ezali ekopesaka kimia. Esika nyonso kimia ezali ekopesaka progrès. Développement ekoki koya te, progrès ekoki kozala te soki kimia ezali te. Et kimia pe ekoki koya te soki bolingo ezali te. Donc batata na bamama batambusi oyo ezali liteya ekopesa bino mayele po ete bosala musala oyo na pete nyonso. Mais soki bozangisi bolingo ekokomela bino libanga ekokoma pasi. Na biso bandimi bolingo soki ezali tokosunga batambusi oyo bazali liboso na biso. Mondimi akoki na ye pe kosunga motambusi. Tango aza komona batambusi bazali kosala oyo elongo bani te pesa petoli na yo na ndenge ya se ya kotomba mate parce que lelo komi ezaleli na biso mondimi aza kotombola telefone aza koloba nyonso elingi ye epai ya nganga nzambe. Dimanche passé na lobaki likambo kuna na paroisse na biso na Paris Saint-Ouen. Tango biso tozali kokola ezalaki mondimi po topusa na pembeni ya nkengi ezalaki pasi mingi. Po topusa na pembeni ya longi ezalaki pasi. Po topusa na pembeni ya selo ezalaki pasi. Ebongo pembeni ya pasteur. Mais lelo toza kosala nyonso oyo eza kosepelisa nzambe te na tina na banganga nzambe. Biso bandimi tozala pe na bolingo na bambuta na biso. Eza na tina pamba te soki pe biso tolingi bambuta na biso nyonso oyo bakobanda koloba na biso tokotosa yango. Pamba te bango bakobanda kopesela maloba te ekobanda kouta na hiérarchie. Hiérarchie na biso ezali nkamba. Ekuna na nkamba na mokili mobimba tozali kotala nkamba. Ekuna na nkamba tozali d'abord na numéro 1. Numéro 1 oyo apesi mikanda nyonso totangi lelo nde ye wana Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel pe représentant légal ya lingomba na biso. Soki ya pesi eye epai ya bambuta balekisi epai na biso bandimi. Yango wana eza kosenga obana na bambuta na biso bandimi tozala na bolingo. E bolingo wana na banza ekopesa fruit ya kitoko. Mikolo koya soki toye lisusu tokokuta sala oyo ekozala lisusu boye te. Tokomona sala ekotonda soki tozali penza na bolingo. Na lobaka likambo wana mbala na mbala.
papa de ngenda zalaki papa molimo mosantu papa mfuma longo soki akomi esika akopesa ba pigeon epai ya motambusi ba pigeon wana soki bazalaki mibale tango akoya soki akuti ba pigeon wana bakomi ebele okoyoka tango papa kozwa maloba abi wi naza komona likambo ya kitoko eza na esika oyo soki ba pigeon badiminue papa mpe aza kosala remarque na ye na bibwele oyo atie na esika wana elingi koloba nini soki bandimi baza koya ebele ezali esengo na batambusi e soki batambusi mpe bakomi na esengo nzambe na biso tata molimo mosantu akozala na esengo e soki tata molimo mosantu asepeli biso banso tozwi mapamboli me soki bandimi baza kokima bandimi baza kodiminue yebaka yo lifuti na yo ezali nini epai ya molimo mosantu mosala oyo tozwi totikela yango bambuta te biso nyonso na bandimi topesa na maboko po ete ndenge toza koloba paroisse ya Lille ezali paroisse oyo ezali na histoire na kati na France ba paroisse ya kala na kati na mboka oyo esengeli mpe ntango toza kokota tomonaka mpenza ya solo ete wi ezali paroisse ya kala nyonso ekoka me ntango toza kokota tozomonaka ke ondire tobandi sika ezali kopesa esengo te oyo tolakisi lelo epesa biso leson ezongisa biso na esika na biso responsabilité ya paroisse ezali na biso nyonso kozala malamu mondimi zwa responsabilité na yo mbuta mpe zwa responsabilité na yo me nyonso ekokende na biso malamu soki tozali na bolingo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen nde ntango ekoki tokobenga mama na biso mama conseillère direct aza kolakisa elongi ya nzambe na biso nde ya kopesa mbote na bana na ye po te bakokozwa nguya ici cérémonie d'installation du bureau paroissial. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen.
kombo ya tata mwana pe tata moyo centre to lekina masango mayibi sipe bambote biso nyonso moni cérémonie wote koleka awa sikoyo nde tokokota proprement dit na programme ya secrétariat. Lille oye! Oye! Lille oye! Oye! Lille oye! 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 Paroisse Motrice de France. Maman oye! Oye! Maman oye! Oye! Maman oye! 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 Soutien de l'Église. Pas jeune oye! Oye! Pas jeune oye! Oye! Pas jeune oye! 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 Espoir de l'Église. Patatoye! Oye! Patatoye! Oye! Patatoye! Oye! 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 Fondation de l'Église. Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! 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 Yerusalemu Libundanga Tazambi Fumulizu Yedada Matavela. Papa, c'est moi qui manque un oye. Oye. Papa, c'est moi qui manque un oye. Oye. Papa, c'est moi qui manque un oye. 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 Papa Simon Kimbangu Kiamani Moya Musango. Odinga. Odinga. Yekaka. 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 Sikoyo tukosiana na papa révérend pasteur Ndoual Noir Solo, responsable de la paroisse à thème la Psoto PCA. Bonne. na niveau na ngai na sisi toko benga papa Edo papa révérend pasteur Ndoual Noir Solo aleka liboso pour la suite ya programme na sisi boy na koma ya tata mwana pe tata molimo au centre. Amen.
toko continuer na bambote. Kimbangiste oye. Kimbangiste oye. Kimbangiste oye. Oye, espoir du monde, Église universelle. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Yesu nyamba, Ibundana, Kadajami, Fuyisu, Yekata Mwana Belela. Papa Simon Kimbangu oye. Papa Simon Kimbangu oye. Papa Simon Kimbangu oye. Papa Simon Kimbangu Yangani, Molimo Santo, Olinga te, Yekata. Toko continuer na bambote. Toko senga vu tango eza kokende mwa mulai toko regrouper kaka toko senga na papa révérend pasteur inspecteur général papa Basila Jean-Jacques akotelemela biso pe toko senga lokola papa pasteur conseiller général papa Sakwameso Nixon akotelema mpona kopesa bango mibale bote. Topesa bambuta na biso mbote ya kafu na komba tata mwana pe tata monosa na komba tata ya mwana pe tata monosa. Merci. Tokosenga na bandeko na biso bana kole batekolo kole bakolo kole onyoso bazali awa bakwa kotelema pona topesa bango mbote. Merci. Sikoyo tomati étage tokosenga na bana ya famille santo famille ya mulimo mosanto bana bakwa kotelema mpona biso bandeko na bango topesa bango bote.
bandeko na biso mbote ya kafu kafu na kombo tata mwana pe tata mwana musala na kombo tata ya mwana pe tata mwana musala. Merci. Ya solo lelo ezali mukolo munene ndenge papa catéchiste secrétaire à paroisse auti osouligner biso yango misu na biso eza komona c'est que lelo ezali mokolo exceptionnel et puis pe ndenge kaka papa na biso alobeli yango jour ya lelo pe ezali jour oyo totiaka topesanaka elaka ete tokosala nsinsani spécial po te misala ya musée misala nkamba eza kosenga ete toleka na betapu wana po te mosala etambola kuna noki ndenge auti kolobela yango mikolo ezokende mbangu. Donc il faut tosala makasi po te nyonso wana esalama na lombango. Biloko eza na Portugal eza kozela po te kende oyo ezalaki na Paris esekei mais likambo munene totikali nango ezali ya biloko eza na Portugal. Et puis pe misala oyo mosusu kuna ndenge papa aza kolobela yango lere nyonso ete mikolo ezoya tokoyamba bato ebele kasi kobanga ezali puiske bandako oyo tokoyambela bango ezali moke me banani bakotonga yango ezali kaka nga na yo ndenge nalobelaki yango mpe la fois passé exemple ya bana Israël ntango babimi na Egypte Nzambe alobi na Moïse compte bana Israël tanga bango mena moko moko il faut futa assurance na ye, c'est-à-dire que Nzambe abanda kosenga mbongo banda kala ezate ke lelo toloba lingomba kaka mbongo nkamba kaka mbongo mais Nzambe asenga kaka mbongo na bana Israël. Mais bana Israël ba mona kiango normal parce que ezalaki garantie il y a chaque famille, c'est-à-dire soko bimisi mbongo opesi tango Moïse azako kosala recensement na ye ozwi mbongo ke kopesa c'est que garantir famille na yo même passe yango ye ndenge nini puisque opesaka famille na yo pe komi protéger. Mais biso lelo ce qui va sengi kaka mbongo or toza ko protéger ba famille na biso toza ko se protéger biso moko protection wana to komona ngo boyete et la kisaka boyete mais na makambo ebele d'une façon ou d'une autre parce que on peut ça quelque chose. Alors to peut ça na date wana lelo était tout ça la petite spéciale pour nato contribuer la botongi yankamba Yerusalem pour l'objet ezali ekozala esengo na biso moko pour to kujula lifuti nde sika wana yango na bandeko lelo en plus eza koleka présence ya maman donc il faut tolakisa makasi na biso. Toko meka kotia plafond lelo pour te doit atteindre à 5 000 €. Comme ça nkamba aza komona biso to moni rateliki aye pamba te ezali nde po alakisa na mokili lile esalelaka ndenge nini toza moke ya solo toza moke mais Nzambe ata boza moke akoki kolongisa bino koleka bamilie puisque bana Israël tango baza kosala nzela ya kokende de Mont Sinaï po bakende na mboka elaka bazalaki kokutana ba tribu ebele bazalaki kokutana na ba ennemi ebele bango tango bakotala mais toza kaka soki 200 soki 300 mais bango kuna baza soki bamilie
Metam ba koma na mboka wana bitumbe bani bango balongi. Po Nzambe apesa kama kasi même na mwa nombre ya muke. Et biso tozala na elikia et malgré na lili toza muke mais soki bolingo ezali ndenge toyoki matei papa conseil général apesi na muke uyoka ezali bolingo mbeko misala tokolonga pe tokokamwisa aparoise misusu po bazali soki combien ezali kaka tozala na bolingo boyokani nde tokokosala bamiracle nyonso wana tokokende mosika te mpona bacommentaire vi l'heure nde tokomi na ntango oyo tokotelemisaka mama soki tobongami biso nyonso nde tokosenga na mama akoka kotelema mpona biso bana ye topesa ye mpona mama mbote ya kafu kafu eyoka na tina nkamba na kombo tata ya mwana pe tata moni mosala nde tokoenchaîne mpona kopesa mbote ya papa oyo ekozwama na ye moko mama. Tobongisa mitema na biso pe maboko na biso mpona kopesa papa na biso papa mokonzi ya bule molimo santu Nzambe na biso oyo akela biso yo na ngai tika topesa ye mbote ayoka yango tina nkamba na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu.
ya solo mama biso bana yo na Lille toyebi ete oya kala awa me lelo toza na esengo mosusu po ete tomoni yo lisusu mama toza mpe na posa ya koyoka mwa liloba na yo. Mama biso bana na yo alili tobongisaki fleur oyo bandeko bako pesa yo mama. Mama tobongisi fleur oyo mpona kopesa yo. Posa mwa liloba na yo. Tokonde. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre. Papa topesi merci mingi lelo ezali mokolo monene na biso bana na yo. Surtout na mboko ya Lille. Nzambe na ngai omemi biso na biloko ezangi miso malgré ba intempérie. Totondi botondi papa toye kosala mosala na yo. Okomisi biso panso na kimia. Bana na yo pe ya Lille nzambe na ngai batondisa mine esengo. Topesi merci na nyonso kosalelaka biso. Nzambe na ngai toyoki matei mama sili kolesa biso kitoko tika tobomba pe tosalela yango po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama ntango ekoki nzambe na ngai koloba kati na bana na yo oyo ezangi biso yo oyebi kokisa biso na molimo po tosala mosala na yo na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto Lille oye oye Lille oye oye Lille oye 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 paroisse motrice de France. Ya solo paroisse motrice
toyoki matei mama lesi biso kitoko mingi atangeli biso mokanda mwa Nzambe ba exemple ye azwi biso bonso tolandi ye batata na bamama yenga nyonso tokoyaka kokutana na esika oyo tokoyelaka nini mutu na mutu ayebi ntina nini ya kosalelaka kati na elanga oyo ya papa Simon Kimbangu. Nzambe alobi ete tosalaki na ye na ekeke ya liboso yango ti lelo tozali kosala na ye me mosala azali kotinda biso toza kosalela yango ndenge nini etamboli na biso ezali ndenge nini ndenge mama Moteyi ateyi biso apesi biso baexemple ebele tolandi ye batata na bamama toyebaka kaka bipai touti bipai tozali kokende basurprise ezali minene oyo ezali kozela yo na ngai Kimbangiste pamba te bateyi biso mingi bayebisi biso mayema aza kozela biso liboso tata soki alingi bana na ye akokebisaka bango na danger oyo ezali koya liboso biso bakebisi biso bisika boye bokende te likambo boye bosala te eske tozali kotosa makambo nyonso ekangami bobele na bolingo soki toza na bolingo te moye tosala likambo malamu ezali te eske vraiment tozalaka na bolingo po biloko misato batikela biso ezali bolingo mibeko pe misala me nyonso ezali englobe kaka na bolingo kaka eske tokosalelaka bolingo batata na bamama bana ya lilo ye eske sina ya lilo bien mbala liboso lelo na sina ya nasepeli boza kose rappeler me ntango nayaka namonaka bana lili bozalaki kamwa mingi papa ndo aloba na bake wapi mama tozopele kokapa bosala mosala wana papa pasteur ezali important ntango ozali kokamba bana ozali komona mibale misato baza komonana te bakengi mosala na bino nde yango wana ya koluka bampate oyo bazali egare Nzambe akolukaka biso mokumba monene oyo tomoni euti kosalema tout à l'heure bainstalle conseil paroissial mosala nde yango wana moninga azali komonana te meme biso bandimi ntango ndeko na yo ozali komona ye te kende koluka ye avandi na ndako mpona nini me mosala wana tokosalaka yango mpenza te ntango moninga azali koya lisusu te botika ye avanda na ye ntango mosusu te kende koswana moninga makambo mingi ezokisaka bato mosusu bazali très fragile ou sensible likambo moke kaka beti libako aki kovanda na ndako mosusu mpe avandi mpona maladi me lokola boluki ye te bolembo eyeli ye meme nzoto ezwi makasi makoregrete baninga tovandaka na bango nazwi mpasi bamonani te lilo ye toluka bandeko parce que mokolo nayaka na lile ezalaki na salle oyo te la salle était quand même plus grande que celle-ci papa Régis si j'ai bonne mémoire namoni tozalaka kaka mwa mingi bapesi biso mokumba mosala oyo bapesi biso eza mosala moko ya pasi surtout ntango batie yo responsable quelque part malamu otambusa bapate mama teyi biso kitoko mosala yango ezali ya pasi
misala yango soki ayelaka kokabanga mbele na pesi na nga moto azwa na ye pamba te eza mokumba monene nakoki kowela yango te eza mosala moko ya sacrifice eza boye te ntango ozali kotambwisa fo osala basacrifice makambo mingi ekolekaka être responsable yango wana batata na bamama mosala ya bato oyo biso tondimi tosala malamu tosala yango na solo mutu na mutu akozwa lifuti na ndenge azali kosalela kokanisa te que parce que je ne suis pas responsable ke nzambe akofuta ngai te etamboleli na yo makambo mosusu tosalaka yango spirituellement et ça ne se voit pas nzambe aza koutilize yo pour quelque chose peut-être yo moko koyebi te mais na ntango yo ozali kobebisa na ntango wana nzambe akosepela te biso bonso toza kozela bilaka eza boye te toyoki mingi biso nyonso tozalaki dans une même école loba bana na biso bayaki lobi mais biso bamikolo oyo si tozwaki baptême depuis des années na bandi toyebi bapromese oyo bapesi biso yango tozali kozela mais mpona kozwa bapromese yango bapesi biso condition ndenge tout parent na ndako na ye apesaka mwana ne condition soki ozwi baki na yo nakosombela yo boye nakosalela yo boye wana biso baparent biso bato bongo nzambe apesi biso promese yango wana bana ya lile na kambo papa ndwala alobi 5000 papa si kosala 5000 là c'est une question papa ce n'est qu'une question 5000 si kosala ah d'accord ok lilo ye ah nzambe atalaka ne qualité eza boye te papa lobi o ah mama mpe lelo aye lelo na ye na kotala bana lile namoni monta bokosala soki bosali 5000 na kosepela mingi wana na peut-être na kozonga na makolo lilo ye bana misala oye ah la la musée ekosila to ekosila te ekosila ah pamba te mokumba wana bapesi biso ya musée ah là 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 là, en tout cas 21 et les 4 et si la peut-être complètement. Donc aussi les ça. Aussi les amuser pour tout ça pour c'est la pamboli. Na 21 les amusika ndenge tout ça pour mon élève. Mais na bandi mikolo mo ndenge za kokima na ndima kite 18 aussi là. Si tu commis déjà le 9 hein, le 9 décembre. Lilo ye tosala musala ya bato ndenge basengeli biso tosalela yango totambola kaka na solo mutu na mutu bisika yazali ayeba ezaleli na ye ndenge nini yazali kotambola kotala ya moninga te po biso tolingi kotala kaka moninga ebongo ye yasa bongwanaki na ye depuis mais yo likambo yo monaka na misu na yo oyo asalaki yango kaka kotambolaka na yango asa tika na ye mais yo ebongo kingandi asa change kala yo change kaka mondi mitala kaka ya yo eza boye te parce que l'infraction est individuelle mutu na mutu akozala juge na likambo na ye na etamboli na ye ya moninga te bakoloba te mais yo mama mwilu ozalaki kotambola na manzuzi te mwilu ya mwilu ata mwana nanga fandi awa ya ye pe ya ye ya ngai ya solo l'air musu ba parents tozalaka na faute mais ndenge ni mama ozako te ya bana te mais l'infraction est individuelle yango wana batata na ba mama ya libre mingi akoloba ezali te mpona kobebisa matei ya mama po atei kitoko na fatigue elaki na ngai elongwe na nzoto tellement alobi kitoko atei biso clairement totambola malamu totika mabe matatoli ya lokuta nde yango eza koboma biso wana nde vraiment ezali monnaie courante na biso
moninga asalaki te kasi asali kaka moninga alobaki te alobi kaka po azwa mpasi yo sepela me ezali mapamboli te epai ya tata nzambe ntango otie moninga na mpasi yo kozwa bolamu yo mpo kozwa mpasi yango wana totambola kaka na solo bana lili tokotala bino lelo 5000 naza kozela yango ekweya soki ekweyi nga nake na nga na makolo soki nakosala une semaine nakosala une semaine tosilisi boye na kombo ya tata mwana tata molimo santo amen. totonda maloba mama na biso apesi biso ya kitoko epesi biso lisusu makasi mpe nguya na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo. Maman soki okoki kosalisa biso na mosala oyo po biso bana leli totya 5000 mama kende na makolo. Bolimisa avant mama atwa programme wana tokolekana na présence bomo sima tokotikela mama programme.
Lilo ye. Oye. Tokato sepeli mingi. Na moni volonté na bino. Prochainement na bandi tokokokisa 5000 malgré poto koma na la moitié. Ngana mitali est-ce que vraiment na koka makolo yango? Na bangi metango na tali moi lo kobanga te. Mais prochainement na yebi ke ekokisa ba. Toyokani hein? Oyo batei biso to bomba pe to salela na kombo ya tata mwana pe na amen. Amen. Bon, tout le monde. Tobonde. Na bolingo na bino misato tata mwana pe tata molimo santo nzambe na ngato pesi merci. Papa yoki mabondeli ya ndenge na ndenge banda tongo etanaki nzambe na ngai. Papa ni toloba biso bana na yo posa ezali tosalelo na solo nzambe na ngai posa ezali ete ndenge yo ezali kotinda biso tosalela ndenge yango kasi monguna pe atiki biso te ya telemi na ntango oyo bana no bazali prouve papa pesa bango makasi bamosusu na bopito bisika ya ndenge na ndenge na kati na bandako mpe bazali biso mpe baetoyaki atomeli bakisi tozwi batonga nzoto maladi kosalaka te kanisela mwana moko maloba ezangi biso pamba te biso tokomonaka na biso mosika te oyo elingi bino tika yango esalema ntango na biso ekoki tozonga na bandako ndenge toyelaki na kimia ndenge kozongisa biso mpe na kimia ntango ezali mabe melokwa toyaki koteka te to kosomba okomisaki biso na kimia zongisa biso mpe na kimia zala na biso papa kanisela paroisse alili mikakatano ezali mingi me toza na eliki ete yo nzambe akotikala kaka nzambe satana akokobongwa na nzambe te yango wana papa kanisela bana na yo zongisa bango na esika oyo bazalaki nayebaki bato ebele lelo namoni bango te nzambe na ngai ya solo satana akosala oyo aye mosala me toyebi ete longa eza epai na yo zala na biso banda ntango eti ntango eboya na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen tokende malamu